beaucoup na ba fidèle na biso surtout il y a monde entier de partout bisika bozali na pesi bino mbote ya ebele na ndenge ko sakana te na yebike vous aurez toujours branché, scotché une émission na bino moko kaka bolingaka émission ile kaka na chaîne moko kaka ya Canal Future News balobi Canal Future News azali chaîne oyo bato balingaka mingi oyo ba misana balinga kotala bandima bavanda bapesa pena makanisi mabanzo na bango nyonso na parce que awa ndesika idéologie ya makambo ezalaka merci na bana poto bana monde entier Paris bana Paris nyonso na pesi bino mbote bana Panama bana Bruxelles na kobosa na bino na bosa na bino mabeko na sima bana ya Canada États-Unis atanga taina musika na mboka Dallas na moni directement vient nga John Lubila l'exceptionnel balobi meilleur zil viazo sala makambo viazo fongola je viazo pesanteke viazo nyuka ya makasi na nenga osakana te na pesi bino tumbote bana nyonso tu ya kin bana ngola bosa bino te parce que boza ebele boza scotché boza tra émission oyo na pesi bino vraiment mbote ya ebele mbote ebele na boss na ngai Daf Mubamba babili patron de la Canal Future News yende patron ya masolo mbote na mabeti masengu maire na ngai ya Bulu azo sala musala yango mbote na Joseph Faceli balobi international caméra woman abi wumela na ona musala kitoko parce que tu as toujours pene to saka musala to kinda to naviguer mbote belé na Rachel balobi ba benga ya Rachel mais côté monsieur moi nga benga neka Rachela Shela bilumbu sikozali babi moi c'est moi ya terre mukira ba meshe belé na mutu apesi vraiment mbote bi que sikoza déjà recevre pour na ningisi yo mbote belé lisusu na cameraman le plus célèbre le cameraman Android Jean Bilongo papa ya bana na pesi yo mbote lelo soki botali face na ngai ndeko na bino rigongo bila mukusi atalo papa na Emmanuel mobala lekin tabana lengi regen lubanzadi obolingaka mingi soki botali face na nga bomona ke lelo naza na sengote naza vraiment na kanda na ninga kusakana te ça be monsieur bien naza na sengo na c'est pas ba musicien mais cette fois-ci naza na kanda pourquoi parce que bazo valoriser les sous musana biso te ba journaliste biso ba chroniqueur tout ça sous na valeur te lelo et surtout les bosso ya ba musicien belé ba na mondo lelo ba na musique lelo bazo bié ba valeur na bisoti bazo pesa biso ba journaliste valeur te bazo ba te ke biso to zarabilanga na bango bazarabilanga na biso na bango to tambola kanzela moko biso na bango to sala makamzela moko to kendaka biso nyoso nzela moko tango moni journaliste au moni musicien tango moni musicien au moni journaliste Robino Mundibu nazo s'adresser na mingi na yo parce que yo mikolo to zo comprendre te to ebite so kaka ba siksango o bozi pa wera sonde comme si bino boko mais e ko kamusanga soki Robino Mundibu ko koma na bizaleli pe na lulengo pe na comportement ya mabebo devant biso ba journaliste obosani ke banaye ko lela awa liboso na biso ba journaliste banaye ko pola bambula obosani yango lelo po beti ba mapeke polete donc mapeke polete na yiko comprendre que mapeke polete ezana ngonga yomoko noza mobala lolendo koma biso ba journaliste to sala bino musala boyi to totama na sala moyi to zo ko luka bino pona ba info na bino pona ba actualité na bino to benga ona téléphone zo ka télévision téléphone to benga boyo na lali to benga boyo na réunion réunion 22h vous êtes ministre, vous êtes député, président de la République, pose en réunion à Erwana. Robino Mundibu n'a pas adressé na you. Biso toza pour nous finir mais nous sommes ici ceux qui dit Kambola to loba Robino Mundibu le lenge obani ko kende na biso ba journaliste tuke ko simbati. Et ko simbate faut komi kitisaka. Où sont les rois de la forêt où on a toujours l'ambassadeur de la paix, le fait qui assire et les servants moteurs de tous les wenge. Oh ya bimi sabino afula bino sabino boza bino lelo. Azaro to lendo roi binoti. Ba jeunesse bazo benga participer na so que salle d'émission. Et bon quand mutoko yo Robino Mundibu. OK no katana biso ba journaliste ba téléphone. Est-ce que c'est normal? Ni nyango ya malonga Robino yo komi nango lelo. O bandi ko salir réputation ya biso ba journaliste. Si qu'il fallait la biso zo ba ngote. Lelo so komi Robino oyo zawana obeta ba générique, ono beta ba nzembo zo beta lelo ba bandi mayo pe Robino. Eza grâce ya ba journaliste. Obosse nde manona na mabeti sima na kozoko polambula. Le lobeti a celle que yo zala mabeti masenga fuli yo alobeli yo na ba télévision alobi le lo Robino komi yo za obandi ko loba n'importe quoi biso benga ka yo boya osana biso émission ce que c'est biso émission te osana banani donc biso za ba journaliste c'était Robino Mundibu mikitisa biso ndenge toza boye Sabino musala kokende malamu te bino pe ba musicien sabiso musala ekokende malamu te tozaka en collaboration tozaka union tozaka uni nde tozosala musala biso to na bino biso ko nem tosala bino musala ya makasi tokenda koluka bino to yamba bino to na ba question ba actualité na bino ceux qui nous ba succès bozana ba style le bozala makambo bozana boye ba kiza biso ba journaliste
Bozo valoriser biso te. Boyebi biso toza 40e na monde. Boyebi toza 40e na monde. Lolendo yozo sana wenge musique maison oyeba combien de vocales. Robino Mundibu. Na kata wenge musique maison mais Robino Mundibu oyeba combien de vocales. Yebisa ngai ngobela riko mukusi atalo. Mobala legi ntabala lengi na yemba. Combien de vocales oyeba na wenge musique maison mais. Ba o kutu ba yemba makazi basala ba 17 ba yemba grave. Na wenge musique maison mais to ke sala ba émission bazo yamba biso bazo ndima biso. Bongo yo Robino kaka. Oyamba no kaka Fabregas maestro. Fabolo maestro, les métis noirs. Amikiti sa lokola li papa. Tozo benga ekutu azo yamba biso azo bengisa biso bongo yo Robino kaka. Ah te napesi mokili raison hein. Napesi mokili raison. Nde balobaka soko la kisi mona tsaku koloba keba mokolo muso ko finga yo. Robino ko sala na presse te, sa presse ne yo tate. Obeta misiki ko leka na télévision te. Na télévision sika ba biso bana bazalaka biso te. Na télévision yo ko tika ba image na yo le kaka. Bana ba saka musala na télévision. Eza biso te ba journaliste. Boni bino zo valoriser biso de sous-souti. Donc biso to tindri journaliste la biso moi ça on émission kuna au chef sa journaliste la biso moi si que alati bien te aux abilamba danser zo pesa journaliste alata po ça émission moni ndumba au moni journaliste ndumba biso na kati ya canal Fitting News to za bien éduqué boss na biso dafu mboma la biso ndenge ni droit to ko tambola musana biso pour lobby valoriser biso to ko ba grand to ko ba animateur minene to ko ba chroniqueur minene to ko ba journaliste minene yo ko danseuse na biso te oui ça a changé bilamba alata bilamba danser on va ko violer vous avez respect na yete si ko soki ngai pe na yebisa ki yo bongo to journaliste mo moi c'est que Robino pour la tibete que nous relate ba pantalon katana netu mutali boma ko sepe nango valoriser biso to valoriser bino ça biso parce que biso na télé hein journaliste biso na télé tant bolo ka télé makana ngela ka télé za ne biso soko zo pesa biso valeur te biso to ko pesa yo valeur te Robino Mundibu na so s'adresser na yo ngai na so yebisa yo Robino nga na yebisi na yo mikitisa balobi vérité za ka bonité biso to za ba journaliste to sala bien sala ceux qui te moyen lo kezo tambola te et lo kamala mo zate tokoloba pour changer mutu ka pe balongo zo tambola ngo zate zo komelo lendo be catch catch quand même on a ba mission fabricat ba tambola ba catch yo pe de zo tambola parce que lo lendo zo sala biso ya nini lo lendo zo sala biso ya nini so ceux qui biso to komi ko s'attaquer na bino beaucoup mo biso ko batu mabe ke batuana ba animateur wana ba chroniqueur wana ba journaliste wana donc bazolo ba n'importe quoi pour na biso mais bino bozo bosana tango biso to yaka ko yamba bino mama de sabu tango biso to yaka ko luka bino komi ko saboter biso to benga bino o kata biso téléphone to benga yo na lali le ti 13h na zo benga zo lala et puis initonga na zo benga za ngai promotion wana eza yo tango na ko sona émission on va bénéficier ni yo ni kuto ko bénéficier parce que to ko image dans la télévision bato muso ba yeba kote bato belé ba yebi bino za grâce na biso be miso bo sala na biso to tinda na ba poto be miso bo sala na biso to tinda partout dans le monde yango et ça là que bato ba reconnaître bino bato ba yeba bino Robino so yo yebelo eza grâce ya mère na ngai Betty Masengo yeli mta sala po yo oyebana alobela on a ba médias de partout yo zo pour l'amour la parasoleil moi je suis présent moi j'étais présent pardon mais le to ko kambo yo Robino bo sala ba lo lendo zo sala et ça quand juste conseil azo pesa yo mikiti sa balobi soko mikiti si nzambe ya kotumba Robino na obeti mizikité nano beti mizikité papa wana zana ngaka mablo mo ba mikemi miziki nano beti yango te parce que so to koti na yo pe na makambo ndule oyemela kanze moni ya Robino nzembo izate donc c'est que faut mikiti sa po ozana no ebelo sana musala kitoko ba fabriquer ba maestro le métis noir mo balo un respect azoto sa ba mikolo nyo so ba le nena yi abeta barumba pas zo continuer ko beta barumba zo continuer ko beta abinisa même na ngai ponga na bina raté je suis frère en Christ mais grâce à Fabregas na bina na ninga ko sakana te amikiti sa soki to luki dernièrement lobi to zaki une émission to sa une émission ayamba ki biso mais comment yo to ko sa une émission to ko bengisa yo o ko saboter biso ezalaka ka juste conseil na zebisa bana poto bana monde te bisika to boza ngai ngobela rigo soki likambo ezali na rwanda koloba soki mabezali na koloba na s'adresser na Robino Mundibu na lobby pe na ba vers na biso nyonso ba journaliste ba ser na tout ya ba journaliste bo beye bo talisa Robino bizali na ye ya mabe na lo lendo na ye o ya komi yango na longa na yo Robino na ye lisusu musala na biso ba journaliste musala na biso ba chroniqueur eza musala ya ba 25 te toza ba to toza na niveau ya makasi toza na ba to toza na valeur mais lelo eza na bato o ba koti na monde o ya media o ba ye ko bebisa muto ko la Karine Mokonzi oza nani yebisa biso nani Karine Mokonzi oza nani
batanga ba journaliste makasi o basala musala mboko batanga pe Karine Mokonzi bato ko vona suma niete na ba télévision bato ko vona suma niete na ba internet bato ko vona suma niete na ba réseaux sociaux pour na yo Karine Mokonzi yebisa biso na yo tangi université ni ya mboka ya ba village kuna ya kati kuna sika bakenda ko apprendre bakenda ko lakisa que non un journaliste azana pour na ko finga ba musicien est-ce que mutoko na yo Karine Mokonzi ko finga na Weranson le roi de la forêt même atana mwana ya pamba ya Weranson exaucé que la cour des États-Unis ko kana état mutoko yo Karine Mokonzi ko finga pena fallait pour pas cap la merveille her maravilloso de pipe de wall international on peut ça fallait ya musique na biso ya Congo libanda partout dans le monde ko finga fallait pour par rapport ya quoi ce que zo monique musala zo sala zo simbate zonga na musana yo tema na victoire Kindumba ce que zo salaka tika ko Kindumba na kata site tika ko Kindumba na kata site tika ko Kindumba na kata ba télévision biso musala na biso eza musala ba ndumba te eza musala ba impolité eza pe musala ba organiser eza musala ba to ba mikitisaka biso mama na biso ya boulot alakisaka biso ko mikitisa ndenge ni tokoki kozana ba musicien ndenge ni tokoki ko soigner lelo komina wase kwa oyebi niveau ya mayele wase kwa zana mutuna ye mutuka yo Karine Mokonzi ko finga wase kwa ne loko ni na ndako na mutuka wane loko te Karine Mokonzi à part que nous mozo sana ba mission ya zuyo atiki yo est-ce que un journaliste toi chroniqueuse a collé na kata ba réseaux sociaux a publié nzoto na ye devant tout le monde mama beti masengo est-ce que ba makamba boy bino mutu botangili classe oyo botangili musalo bozo mona ngote bozo mona bataboete bokoluka mais bolongola ye te boy carte ya longwa pozo baby sa musique na biso azo ba leader wana oyo azo finga wana baza ba leader ya makasi ya mboka oyo o bazo sala fierté ya musique congolaise awa yeke na ko nima ko sa musana po aya makabalani po makaba misete afinga wera mabe afinga fali mabe afinga wase ko mabe siko yo ndoko finga la biso misie po biso réputation ebe batoni Karine Mokonzi oza nani partout kaka yo to baluka boy Karine Mokonzi to so biso na to pe masu na médiate pour Karine Mokonzi mami il est là mère ya kala na kata tense ozo mona te babilo ba buso ba boy koti na kata monde na média buso ba boy koti na kata monde ba journaliste to yebaki makambo te botike la biso musala biso soko moni zo simba tekene ko sala théâtre ba groupe théâtre les allés belé bazo luka batoni ko sala théâtre na lo ko mesa ko sala théâtre na batno ya mbawana soko moni ke théâtre be ko simba te tant ciel qui numbele ke la ngo tanguti kene na yo kene ba victoire kene ba gambela kene de partout bisika bandu mara pa ka juma ko bazo luka bandumba lokola bino mais longola ngona media pozo sala soni na biso Karine Mokonzi ngane na sa charger na yo parce que trop c'est trop olekisi ozo bebi sa musala ya micro o yo zo bebi sa ngo balakisa biso ngo boita papa jamais ka sanda yo pena Mokonzi ozo mona ba bêtise o tezo na media lelo pona Karine Mokonzi azanani po za mwasi ngo zo banga ye mwasi c'est qui soka sani mabe foko lobela ye Karine Mokonzi trop c'est trop tolemi na biso yo na monde media parce que même classe na limité bagage pena ozala ngote parce que mutu atanga musalo azo sala avec ko se comporter lokola yo Karine Mokonzi azo se comporter na funguli pena biso azebisa na yo Karine Mokonzi bana poto bino to soutenir Karine Mokonzi bebisa ye boye ba ke bien aza mwasi ya ndumba azo sala ki ndumba na media azo bebisa musala na biso ba journaliste botika ko kotela ye parce que boyebi mangama azo sala te akofinga wazo par rapport à quoi akofinga Weranson par rapport à quoi akofinga fali pour par rapport à quoi azaki na Fabregas wa kumisi Fabregas wa lelo ya ko finga Fabregas o Fabregas ibine balala na mo cité sike bimana Fabregas musana ye yangwana ya ko finga ba mise benji moko oyo eza bato ko sepela na ngote ya yekiche watanabe na bendio matoyi ya watanabe na bendio matoyi mutoyo sa société na Karine Mokonzi wana yebaka tonga kayo alobaka maloba mabe ba n'importe quoi pour na yo nenga zo finga ba vio ya mikolo lobby pe akofinga yo aza mutu te aza journaliste te aza chroniqueuse te et puis nga comprendre que papa plus moi bilu mbayo mukala PDG munene lokola yo o jari ya mutu ndenge wana ko tia na RTGH na munene ndenge wana o bébé c'est qui réputation ya RTGH parce que azo sala ba bêtise et puis chaque dimanche ba pasteur moi ba cadre batandiri ba vanda balanda chaîne bataka moi c'est moko ya ndumba azo sala ba bêtise na ye azo na pro ko tsaka ba mitaka na ba réseaux sociaux na ba mike batala kaye azo se comporter mal bozo talikaka nalobaki cette fois-ci Karine Mokonzi ngai na yo ekosila te soko tie ngobela mukosi atalo mobala lekin tabala lengi atie soki yo fingi mutatini ngana finga yo te mais ngai lokola journaliste nazo le reprocher yo nazo lobela yo za ko finga te nazo talisa yo parce que yo no finga ka mais biso tozo finga yo te Karine Mokonzi tozo lobela yo o lekisi trop c'est trop musala na biso za la ka o yami musicien o tunie actualité na ye
ayebi sur actualité na ye bosoli kitoko esili soko mono c'est par la musicien wana te koyamba yete noke ko finga ye tolobi mabete na mission oyo meto zonction na nzela po olekisi ozo bebisa yango lelo komi ko benga mission yango ba mission komi ko boya bango ya makabiso bakomi boya to sala ba mission na biso pourquoi parce que bino oza wana boza pona ko bebisa balobi bakomi ko za biso ndenge moko bakomi ko za biso genre moko na yo biso za genre moko na yo te ba musicien ya Congo Weranson le roi de la forêt Jibem Piana Félix Oazé quoi Frère Richard de Foule Kofi Olomide ba musicien tout Karine Mokonza za journaliste te aza muta théâtre aza wana pona ko bebisa réputation na bino ba musicien lokola bandi ko finga wera aye na fali akena Oazé quoi le ba ko kene richi le ba ko zonga na yo fere lobi kuna okena Fabrice Usafingai wana ko teleka même yo Robino tchaki na clip na yo il a joué les ballons, il a joué au ballon. Tant que ballon, c'est mon con. Nous comprenons au moment ça. Azam moi si à ma bé, à tout ça la musala malamute. Et puis musala boye ba yango koke na musikate. Musala oyo koke na musikate. Parce que musala nyonso ya malamu e futa mais le lenge zo me la musala oyo. Biso tout ba site s'en charger na yo. Et puis ba journaliste tout ba ko s'en charger na yo ba lobi oyo zo sala et zo ko bebi sa réputation. Tala biloko sala. Tala ma musala de mamari misam. Bakanga yo kena kasho mais ozo kakate. Est-ce qu'il y a des médias pour nous finir à battre? Il y a des médias pour nous baisser sa réputation à battre. Hein? Ou il y a qui pour nous baisser sa réputation à battre Karine Mokonzi. Hein? Nous devons avoir quoi intellectuel niveau à sa livre les petits moments de la sagesse que nous finir. Il y a un niveau dans notre note. Vous attendez le côté soit tenu comme même comme on a eu en anglais au commentaire. Même en français au commentaire que nous finir à quoi. Na idée nini na dikanisi nini wase kwa samu kwa bongo biso bango bela riko tozana pota tosala bemission na wase kwa yo ka finga wase kwa lobi lenga ko wase kwa boya akuboya te akuyamba ngapa bike ngalo kena iki toko pour que ça fingi wera ko boya ko yamba biso na mission akuyamba biso yo nde okusuka vous comprenez soko kwa ça fingi here marabiyoshe de pipe de wodo here marachichi fali pupa ko boya biso akoyamba biso ako accepter parce que biso to sa musala ki toko na Canal Fatigue News yo so baby sa musala au BBC la télévision au BBC site internet au tie mutakano partout batata na za posa mutakano tika biloko wana eza juste conseil tozo pesa na yo Karine Mokonzi na bengi 3 fois c'est respecté batba ko c'est respecté yo sala musana yo zonga soko za posa aux journalistes zonga na musala na yo sala yango pour les autres qui peuvent monter mutunyo ça zakina ekuluna amoni basolo bazokanga batebele bila ya simi micro akomne journaliste ba koni fuati azakina nduma na baba lokola yo Karine Mokonzi boyo yo simi micro olepe lokot ozakina nduma ku simi micro tika ba express ki nduma o meme ngoti na micro dinga ba ndumba te eko cede yo mikiti sanza ba ko tombola yo sala musala na yo na ndenge longo même nzamba na likola komona ako pambola yo Karine Mokonzi mikitisa. Merci beaucoup na ba fanatique nyonso ya poto na zakina kanda mena mikiti na nga parce que na yo kiki ba ko comprendre ba kozonga batu 100% polémique aux émissions yé mikolo yo donc mission o ezaka ka soko lobi mabe pour la musicien toujours sur le retour lobi mabe pour la biso toujours sur le retour parce que tout on ni musana biso etambola kitoko etambola ba droitier etambola ba norme nango ndenge mabe ti masenga ebisa ngango bila riko mukoshi atalo tambola boye okoma liboso merci na bana poto na mikitisi na ngamo kande kiti nango merci na vena ngai John Lubila l'exceptionnel via 4 ya idéologie ya Nyuka ya masolo via makambo mais respect la pression moto kuna Dallas na mboka États-Unis muta mango makasi na ndenge kosakana te ozo côté toujours soutenir petit na yo et sans oublier boss na ngai Daf Mobamba les patrons de la Canal Fatigue News William Afoso balobi les grands pétroliers na kati Angola tena ndenge kosakana te na dimension kuti ya suka c'est la baoba la pression moto belé siko zali moto na mama de sa balobi fondation Sabo les autres continue toujours kosala ko kende toujours liboso moto belé na mama Betty Masengo maman social balobi mère oyo azo côté la pression moto belé William Afoso na bandeli po dédicace na fait les kaka William Afoso balobi les grands pétroliers balobi prêtre to sentir balobi ki sase ningana balobi no simi Angola makambo eza na yo na Angola ngobila riko mukosi atalwa sentir mo na ke William Afoso prêtre na ninga ko sanga tena kata Luanda numéro na ngone za affiché na téléphone William Afoso benga to sola nyu ko kapena mabanga ya solo parce que soko sololi peto ko sola pas to solaka et merci beaucoup na Josué Facile les caméramans Android yeso ka telemi alenga kata sala aka musala merci beaucoup na tutu badinganga Jabilongo merci beaucoup na Arnaud Pobo balobi Pombo Arnaud na kati États-Unis to monyo balobi
so au côté des États-Unis on attend au côté boy au monde fait la John Lubila au côté boy au monde Arnaud Pombo bisika tout boza batu tout balinga nga boy bakengula ri on za pour sala no sala na golemate merci beaucoup botika malamu à suivre so fingi lisusu na ye sur le lobby de Soussou. Merci à Francis sur Canal Fake News. Bon continuer à s'abonner, bon s'abonner, belé pour nous saler ma casse na minute on est au saranate. Le gars peut chance à ko chance ya ko ndima site na biso peut-être peut une chance ya ko sa na bino musala bon s'abonner et belé. Merci beaucoup, portez-vous bien. Bye, ciao. Merci beaucoup. Attention hein, na oya lisusu.